N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com I think
Bano mère atiki donc atiki bana ebele bakoko bakokololo na bakokololo donc mère accueilli mais atiki ba décès donc œuvre ngwana bola mune le kage belé bola maman le kage belé bola maman le kage belé donc nzambe batela bisoye pa accueilli fungula ye banzela mongolo azonga lisusu kona nzela nkongo soki mutakei soka salaki bolamu azonga ngane lisusu bokomona ka mwana moko na famille abimi mama tete azongi lisusu donc nzambe abatela ye na nzela na ye. Merci. OK. Topesaka le kum. Yoza mwana liboso obotami na basi ebele mama la bino na moni vraiment zaki mutabolingwa obligé donc ya lingaki matunyo surtout ba lekene nyonso voilà mais matangele ki nango très bien ouais l'équipe bien angolou quoi. Remercier banano va soutenir bino moralement physiquement. Bon, na remercier donc mutunyo ça kawa. Donc na remercier batunyo soko. Voilà. Ba wuti na Londres, ba wuti Belgique, France, voilà. Merci. C'est cool. Nous rendons gloire à Dieu parce que Samba lobi que to botami mais un jour photo kufa. Tristesse est allée parce que ça bokabwane. Et ça séparation tout le monde en a le sauté. Tout le monde a le sauté. Mais to vivre naie plusieurs années. Souvenir à Malam Moussa est belé. Donc moi je remercie le bon Dieu. Touti Missika, Gala Outi na Hollande, précisément à Rotterdam, à Londres, Bali, à Bruxelles, Bali, il y a Liège, Belgique, donc nous venons de partout quoi. Tout ça parce que Bolingo Oyo Yepe Atiaki Katina Banana Ye.
bana na ye mpe balakisi biso yango esali ke tokokotika bango te balobi esika baninga baolela yo mpe kende olelisa bango mpona bisengo okoinvite motu mais na mawa yo moko faut comprendre que nous venons de perdre une grande personne donc c'est une maman donc azalaki pilier mpona bato ebele abokoli atangisi asali bolamu. Voilà ce que je pouvais dire, que je rends gloire à Dieu parce que tu honoré la dernière demeure nae et à salpe musala qui te remercie nabino pe botika ibisote bosal musala pa kitoko bosal vraiment félicitations vous avez qui tout le temps disponible et tout zamba pambola bino merci bote papa matang eleki boni na yebi ke boya ko la maman Marie eleki d'abord boni matanga l'équipe vraiment kitoko to sepeli makambo sur l'équipe bien nde to ekotika siko mama na akende mboka to vandi to zozela mama kende matanga l'équipe vraiment bien bande ko nini oyo ko remercier ba soutenir bino moralement et physiquement en tout cas na ko tanga ba kombo tete kombo sana kombo Méveline yo uti mbogani na uti Londres oui merci beaucoup maman Méveline oui merci maman ko baksani bakisaka ke mama tobokeli bango bafrère fai makuba bakundi mama na bango na lokumu nyonso emonisi vraiment poleleki mama oyo abotaki bana na ye esete namoni mama bato balingi mingi azalaki moto abato mama azalaki batémoignage oyaki lobi na sala oyokaki te en tout cas mama azalaki abokoli bana ebele yende pe muta yaka liboso na kini amemi pe bandeko neni surtout na kini on batanga kala mama o ezangene ti bapoto na bango comprendre auti mboka yeki sasa amemi pe bandeko neni surtout si lelo famille comme tamuni merci mais maman aussi non antenne elle a fait fête quelque part normalement mais maman zalaka mama atatozo sepela lem sou mama keyi bakoy mukolo mais kombo wana ya mama voilà. Enterrement, organisation, Marambeleki Boni. Non, elle équipe bien, tout le monde elle équipe bien, tout les maman, Maramé sur l'équipe bien. Donc tu as Kokunda maman, après ça tu as à la biso. Tout c'est fait pour la délégation. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. C'était Mathieu Boncher, Elengia Congo Télévision. On était là donc pour bien travailler avec toute la famille qui sont là, donc et pourquoi pas na bandeko nyonso pe balandi bango et nazwa ki yo bien TV na Gabe Manez yoza parmi ba pilier ya Changu lelo famille ekufeli ba souvenir nini namoni pe maman ngazaki mutabolingo po batu balandi ebele maman na biso nyonso ya Congolien totela bazalaka batabolingo ko bavandaka bien na bana balabala maman avandaka bien témoignage déjà bien ya on moni banda lobi on mona que scandale ba carte voilà ba camion tondi parking ezate donc mère avandaki bien na batu donc ovanda bien na batu ya on moni maman kene sengo tisiko aza wana mayo zone eza na ezozela po bakende na maman donc eza sengo atiki ba dessin et belé atiki ba dessin malamu maman ngwana donc merci beaucoup rapidement maman a parmi délégation au Bayaki oh maman penda maman ya yete ah olobate a délégation yewana ngati voilà azan émotion on est presque à la fin mesdames et messieurs merci beaucoup à tout le monde merci à Nana Kisala merci à Karine merci à Jenny Fimbo on était là pour plairer notre coco paix à son âme. À son âme, merci beaucoup, à la prochaine, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com